Banza London TV. Ngalele ka téléphone baby nanga. Nazanda. Moi bébé. Sorry, une minute. Yo, kana camarade non. Oh, muto mbimba to ndam. Tena za mukolo. Mukolo ngo yango. Oui. Oh, yo mukolo msoti na ndako to nyoso yango. Naza mukolo. Kana camarade non. Ndenge zo mona nga pinda bo, ko mona nga mutu lokola bato balika na nzelo ko benga mwasi. Oh, Yango umena tayo yo zana na age ni. mitikolo. Mitikolo ngo ya boy. Na bia ndeni yo ko zo taya mona bébé zo tambola na bakangi yo te na hôpital place obimé na berceau. Parce que yo zo mona pena ke babi obimika siko. Babotio mama ko yeko tambola. Na comprendre place na o. Na si na camarade no désira, na camarade na tamkite. Na camarade no te yo kana sola na o. Et puis ngana ko na ko tune te ke est-ce que to kende bien. Na bi boy, oza mutu mo ndenge oza boy. Oza ke babotio siko. O signer ba docteur obimé ko telemawa, obenga nga mama mukolo boy bébé. Ba elingo la kambali boso vivre. Mbali boso bimi na mukili lelo parce que lingo ça filme o batu ba mona te mwana bébé azobenga mama mukolo akala. Naza mukolo na comprendre place na. Omoni ndengo mona nga mukuse boy yo mbinga. Maba kote kuna toko kana kaka. Kote ni. Nambe. Na dawa mona lokwa camarade na nambe to koma erni. Oh, dina manjaka. Oyi kama na. Oh. Donc na komi kilo moi. Na lobi na komi ko tombolo te na bien. Ki lobi ke poza ma be. Masela. Lobi ko na ko mona ndi mona mo abunga ko na sona bale ala na bale. Bale ba atira bale yoka te ba atira bale ya ba ndola da bale ti le bunga. Asaka na tayo. Ntainanga. Na bien ki na ti to la na te va tayo na sango. Nyosi ka. Mais ce sont n'est pas mon douter. Ah, quelle félicitation. Ndule. Ndule. Le 18 octobre. Le 18 octobre. Oui, le 18 octobre. Oui, année oyo. Pesa nga kaseba papier na bamba ba fiche. Ba fiche. Na ba masa na ngaya paria wana. Combien na ba masa? Wana ba age nini wana? Nazana ba masa ya 10 ans. Ya taina. Nazana ba masa ya 12 ans. Nazana masa mchiwe baba age na ngaka kayo age na ngole. Na ba kela yo linga ba basi ya solo. Oh, ça les agite za mama solo. Il est quel Oh. Événement ça comme moko. Il solo pesa kaka moko. Le 18 octobre. Eza férié. Ah. Eza férié na Paris. Même na Belgique. Oh, mais le roi de la forêt ne m'entendait. Si. Donc, pas tout, même aux na Paris, même aux la haut, na Belgique, wap. Joue wana tukuta na wana. Adidas Arena. Pe tozo sunga artiste na biso mboka. Tomatisa lisusu. Bukumu ya mboka na biso. Dia monde to bani ba Nigeria makolwa. Si. Monde to bani ba mboka nyonso ya Afrique makolwa. Si. Bisanya stoya lisusu totombola kiti. Donc, quel est un wana zana pona bino? Le 18 octobre événement ezaka moko. Adidas Arena. Ya boza. Ngaba na kopwaka. Yo Ngagaze. Nazobelela libulu zelemawe. Ngagaze. Nazobelela libulu zelemawe. Papa, maman, yaya, noko. Tatala arrête musique. Na ba kela yo linga ba basi ya solo. Oh, ça les agite za mama solo. Il est quel Oh, to ba yo como ça la ngo. Mais si la mundela yema la mogo. Yonde batu mwini nde. Mindele bazoya na bangwe. Bazoya. Et puis yo, mundela ko lelo fort. Ah, le 18 octobre. Le 18 octobre. Oh, to ba yo como ça la ngo. Mais si la mundela yema la mogo. Yonde batu mwini nde. Mindele bazoya na bangwe. Bazoya. Et puis yo, mundela ko lelo fort. Ah, le 18 octobre. Le 18 octobre, Adidas Arena événement a ezaka moko. C'est le long kota live. Lelo foza na live. Fono za na live na TikTok. Namoni boza abino nyonso tuka fest. Namoni Aida za wana. Namoni banini, namoni batutu mobiki sikutu. Wana azaka na nyongo nanga. Nani? Mobiki.
Donc nazo kangu na compte na ye. Tena se. Azana nyongo. Tena se. Tena se ndenge bana okende na compte mobiki. Tena se. Yala di sobe. Ye na moni awa yesi na mobiki sipa ye. Donc nazo kangu na compte nyongo. Tena se. Aïda Skin. Oui, manzwa kaskilo. Aïda Chou. Yana na odile banzaka. Zanga mona leka place na bébé sima caméra. Aïda na nga motema za yo defake. Ana na motema ya odile banzaka. De longue jambe. Bon. Ndena meme kela na prison. Aïda ye na mbongo yala die so batindi abito bisakela na prison. Ayo futa mbongo o to kangela ekela. Aïda, ma soleuse a dit pour le roi de la forêt. Ouais, ma soleuse le 18 octobre. Il y a monsieur que j'ai regardé à la minute pour voyer le roi de la forêt. Donc yo kate erotelate mais eropola. Eropola tellement rassolé ko leka makasi donc. Oh zanga na mobali te ya kadro te ka mobali na fineki. Oh zanga na mwasi te kende ko misombela mwasi na yo. Okutana na biso mo tozo bomba ye. Ko fongolela yo mwasi na yo na mwana na yo le 18 octobre. Aïda ewa ngapena ozala. Merci. Il y a déjà boire une dunda awa. Aboire déjà dunda awa pour la concert awa. Na boire une dunda là kaka pour la épice quoi. So nena lambela dunda na ngana yo tia épice. Aïda Chou. Boire maman pasteur Chou. Oh maman pasteur. Ya Noël, jamais pesa na couple le quoi ya machi de jima pata na Noël. Ya les ana ya naturel moko ba naturel quoi. Nalingaka ndabenga ya Noël. Amen. Je vous aime beaucoup, maman pasteur. Église est amen. Les abondants. Les abondants. Donc aux hommes après concert. Ne fonaya parce que na yoka pe exaucer na Gladi abalaki. Ah ouais, félicitations na bango. Na yendo inanga Gladi. Félicitations à ye abalaki vraiment. Honorer famille Boissa Kadi. Aïda Chou. Oui, Aïda Skin. Quelle a eu libéré quelle? Bata théâtre bata solidarité au kanga mutabango kene wa. Bango balanda na bango. Rendez-vous ezaka toujours le 18 on a biso nyoto zalawana. Kela waki mana omika bambi te. Oh mana omika bambi. Na lela fo mama. Le 18 peut zalawana. Totona balobia otika ndako lele muyiba oyiba te ye moko muyiba wazala wana concert bon ngana zanga totona zakuna Kela Chou. Black is beautiful, wonderful. Banza London TV.